Dans moi c'est. Oso la tibozo kenwa. Na ngeno retrieve la main pas tailleur, pas si co-création na kitambo. Mais ma rappelle de Soraya. Au fond de raté. Bon depuis ton comme ngaka ngo, zo ba c'est comme si depuis na obima depuis ton. On ça des jours à mon amour pour voir un ndap. Na ça des jours no bela. Eh. Bala ko problème, bala ko pété problème. Bala le bazar. Yo Soraya yo. Yo Soraya. Ozam tel boma. Kama kelele muta pasi nyama. Ozam tel boma. Yo Soraya yo kanga mobile nanga. Oh ngala na mwana na yo. Ngulu nanga. Po partout na kenda na yo. Wa ngulu. Tika na oganga. Tika na oganga. Eh ta Soraya. Makanda, tika oganga. Soraya. Ta Soraya fi ayebe ta boutique tende bakota basuma sac. Fi ayebe ta tende basuma chaussure te. Na lakisi yo na sukolo kitoko. Yo, ba simba mobile nanga. Tu sais, je suis non moussaté. Na la question que tu non non, comment kanga masuna non. Na pekso ganga. Yo ngola non tu sais joie na pala yeba. Na pekso ganga na masaka. Yo na ne tulanzo. Ko ngate la simo lanzo. Na makasi te za point faible non mais force na nga na tambola non jamais la lipeka yango. OK? Mais nga na beta yo bien. Nanzimi. Oyo ganga na problème yo ganga na pas les expliquer. Oh tama misunenga tonje mo n'importe quoi. Occasion le lisanga. Moyibe mobile. Eta suri. Oyo nuko ba moyiba mobile. Moyibi. Ya mobile nani? Moyibali nanga makasi. Oh sari sopi ote. Nani? Oza na lien ste babale la wapi ya. Bunda esopo ya ya. Ba femme mariée babele la mobile nanga yo pe mobile. Bunda confusion bo esara. Sara boyo kana boyo. Mobile nanga. Oyo bi sansa kombo ngoto lo ba faire. Mama, on a besoin des théâtres, tous ces films aux années. Ngala muneta beli liboma ta. Wasu yote. Yo kana Soraya yo kana. Soraya yo kana. Sara yo kana. Soraya yo kana. Sara. Ngana bike bidi bozaka ba deko. Bozaka suba camarade te. Izo le kilangai ona zomona ozani. Mama tuna mwana o. Tuna Sara yo kana. Yo za kana. Batu na Sala ngo Soraya yo kana. Ngo ngo musiko ye apongo bite ngala zali ala za mama, za tante na ye. Sur les camarades, il y a des gens qui ont des camarades comme Bondé. Et sur les camarades, le lobby de téléma, vous voyez, on a fini. Pour l'équipe, il y a Sarah. Le quoi a raté qu'on peut un restaurant à au risque de Malibo pour Boukana. Et Boukana, pour bon, tant plâtre dans ma casté. Mais yo, que pire. Quand on a battu ma maman, ils ont dit Soraya. Sarah, ils ont dit. Ah, c'est Sarah qui a un problème à mon bal. Yo, il dit Sarah Bala. Sarah dépend de yo, il Sarah Bala. Pour le lever la Sarah. Pour l'entendre. Pour l'entendre. Mon bal ni on bête à la tôle. Mon bal ni on bête à la tôle. Maman, appelle-la. Maman, appelle-la. Oh, et puis vous n'avez pas un comme mon bal. Maman. Mon bal en Sarah. Tu peux l'expliquer, maman. C'est là. Mon bal ni on maman, la monnaie, tu que me cigate pour appeler la maman. Appelle-la pour la maman. Sarah Malem. Tes maman n'a pas manqué, tu me sais que les filles franchement, maman n'a pas dit. Non, dis-moi le quoi n'est-ce pas. Vous avez poli, ce que les qui ont comme un poli. Mais il y a pas le point où il y a au côté. Mais maman, que sinon, n'a préféré pas bombarder. Mais maman, so yo kili kamongo ndo obeta mwana o. Yende mbunzo obeta. Mama, ngala musenge. Toka batu moko mama. O comprendre mama. Omoni nenga alenga te. Ozalo kwa mama na nga Deborah. Mama na sans respect belé pour na yo. Na préfère na kita voix po bataka. C'est ba yo kati. Mama, na ola tsu mobali na nga mama. Mobali na nga oyo abomi mboka sasa. Mobile on est téléphone. Maman, au moins mobile nanga ngo mobile nanga yi. Maman a besoin de la photo de Nalibala. Tu l'acceptes photo de Nalibala. Maman mobile nanga yeyo. Au moins mobile nanga. Ah, mobile baba Soraya yeyo. Tozo we la te maman yenda ayi pinga mobile. Kasi on a quoi? Dans moi sélection photo Nalibala, il doit être des photos. Oh bon. Oui, on a décision on a sorti les bandes mutongo to yela biso. Ya photo ka Sara maman. Mobile on mobile on beaucoup na yo na ebo e mobile on yo ndeko so mobile Facebook zo buzo ko makaba sala te na Facebook. Nandeni mama. Mama aza ya Viber, aza ya Tango, aza ya WhatsApp. Mama sa mobile na ba camarade na nga. Le quoi? Mobile te. Et tape biloko Soraya na sukoli mutakele. Ke bana beta yo. Moninga na ke mama mukile bebe te poza mwana mutaboto nga mobile. Ya ngwana okoko. Mama yo koteli Eh bangona ba miss makasi mama. Bon yeba kite. Ah mama.
Au moins le quoi il pour confirmer côté moi non. Mais au moins le qu'on sera le quoi télé. Le quoi comme la yé. Ça va bima. Bon là on allez bima kende. Aussi marate tu kana bima. Eh. Yo tiki ba yo mingi. Château Margot. Conseil la pèse Robert à toi te mo bali na ngate ka ba quoi. Le matin na ko ba asumba. Mais ku fela mbu. C'est comme papa yo la tia ça obela mon mari. Na yo pe lika na yo pe célibataire mon mari. Lika na camarade no. Yo kana yo bien yo. Chocolinda kovanda bisonyete nazo tuno bosi bozi solution na mobali na yo ezate so ba tuno likambo ozo vanda lokoza ofendi lokola ekeko Chocolinda oza mwa mokete oza deja mokolo tobo itezemi mobali abala yo ngata ngo Julia bala inga mbala moko Julia longolinga na ye na ndaku na ye jamais ngala koki obokola zemi et puis Julia ndinga zana aolinga ngote mama ozo comprendre toza na ndaku oui mobali abali azwa ye akende pa mobali wana ngala koki bokola leki na ngana zemi te Tingi, son fond ne passe plus. On est quoi monté à ma bien, hein? Maman. Au fan de l'ibala au bout de combien? Maman, est-ce que likambozo ebisanga? Maman, pourquoi nous l'avons kozo qui sanga la likambonga la za raison? Oza leki na ngai mama. Babala ye. Mama babali mazala ndaku na ngai mama. Jilia kondima te ke tobokola zeme la kati ndaku oyo. Te bakabola te nga kabola ngana leki na ngate na la leki ka moko ya mwasi mama. Jamais na ko boya ko pesa éducation pour la makambo yo zo sala. Poni o sala likambo ko mutu mo zo raisonner te mama. Donc le ko anazo raisonner te ce que naza zoba. Ngana komi mama ya zoba parce que leki no abali a boti. Omoni motama beni yo sala yo. Okoti na libala osoboti bana boni. Muninga na yo Joyce Bikwe, mwasi Leroy. Bobala nzela moko asa botiti. Yo zo mona ta mwana koko za tane sengote. O sepela ta leki no ninga zana bota ta mapasa wa adopter moko. Mama olinga ngate. Mama ngala Chocolinda to makila moko. Bon. Bon, OK. Chocolinda yo na sina zwele aux décisions. Papa Julien, bonjour. Bonjour maman, petit Vanda. Ok boss. Bon, Chocolinda, je crois que tango soi-disant mobali na wana yaki ko bala yo na tuna kibido. Abenanga o juste après 72 heures à jour déjà s'occuper de voyager sur Pénin. Vraiment j'ai du mal ya ko supporter moi si ya zeminanda kunanga wa na comme mona de salive partout. Vraiment, ça va pas. En tout cas, on a pris une décision. Quand on a biloko qu'on a Hollandais. Papa! Hein? Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Yoza lokwa papa. Apesa un numéro ya mobali na ye, yo benga mobali ne comme ça aya kozwa mwasi na ye. Maman, ebandina ndeni oke loba opesa nga numéro na benga. Ba biso nga ndo sepe anelongi na ye. Chocolinda na yebisaki ye na pesa ye camarade nanga lingaki abala ye yenda boyaki no be na pesa ye vena sibo abande kolela ye à chaque fois tango bande ko mone na Facebook aboyi papi matala tala oboyi nene batu nyoso oboyi na domu jangi oboyi ye finalement siko okezwela mobali yo na mona ke net extraterrestre net nini est-ce que yo mona mutu na za normal lo mutalibo mate papa nanga yo za papa alibota oyo ngai depuis papa na bino akufa na bande ko na yo mibale oyo yo ndokoma papa yo sumuni papa zi mwana bwaki kaka boy papa na ngai hein yo kanisi likambo ngana okokango si yo ndokote mama mobai naza nango nde yo siko kuzo kubwaka ya okende wapi hein ngapi na kozwa ete na longola ena yo bwaki ngana zi wana ezala kwa na telemeli ba décision na yo poso yo olongole na ndako awa ngana ko meme pa na ngate oyebi ke ya koli na maboko na yo papa ayoki si ope sonité maman vraiment je suis désolé allez maman te mana ozwaki mbongo ya libala opesa ngakanda na ko jibanda bake kozwa petit nini petit Vanda kaka lia ba mieti wana pesa ka olia pende douleur na malembe te bon dala yoka allez zona sac non zona sac maman yoka nganano yoka ngai si obande kokola nazwe biso zala kimia tioke zwela ngazeni papa
telema tala moi ça libala botolia ki mbongo libala papa na ngai bino nde bopesa nga charge ya nazwela bino mbongo est ce que mona nga na liaki mbongo na bino wana bon sala boy kende nanu kende benga ye kende ko benga eboya na enzela moko soka yete yope ko yate timu ko ya oya mukolo alobaka boye nde papa wende pite omoni obandi su bipite donc c'est que c'est mes bipite papa ok alobi bongo ta téléphone nasina remarka bino unasema umwache tu okay anasema akatafute bwana yake okay acha tu wende vile anasema ukabebe bwana yako si ni mzazi anasema kweli hakuna shida mtoto wangu hakuna shida okay donc c'est que ça allait shida ubande ko benda garçon ana sugi mbongo bon bimana kendina oyo pesa balobaka shida bakanisa shida ezako shida mwana ngai ngolo ozalaka muke awa kena flash nikosanga boya na ke shida balobaka isanga na ke kop shida ngolo ba problème mama okay akende nani bébé c'est normal c'est n'est mama onyoso onyoko ubande kukula bien awa onyoko lawe zate mwana babana kieto leki mbongo je dois rentrer et puis t'en fais pas parce que j'ai mon fort tout à l'heure. Toi j'étais réglé expliquer. Écoute chérie, écoute-moi, expliquer que déjà dès que j'arrive je divorce avec ma femme. Toi t'en fais pas. Ngarakuya quand je reviens comme ça c'est pour t'épouser. Ne te dérange pas. Kale, umukubisila nga passeport na ebeka ki tozonga poto na ngai. Kale biloko ozonga changer ba idée ti. Non mais écoute, na laipsi ok, nazana misala, moi je rentre d'abord. Soki na zongi, tala era vol kutu j'ai comme soki na zongi. Après, nakoya kozwa yo. Pour tomber maman les bandits. Non kokati. Toi t'en fais pas, hein? Moi je pars, déjà comme j'entame la procédure à divorce, et puis to kabo nae, et puis na nae, et na balio, et to kena psopoto. Écoute, donne-moi le passeport. Mais il faut que. Est-ce que vous air? Oui, air à Volganga? Sarah, écoute-moi, Sarah. Bébé. Sarah, je vais rentrer, t'en fais pas, je reviens pour t'épouser. Eh bien écoute-moi, je te dis franchement, je mets un terme avec Meta et puis je reviens pour t'épouser. Oh là là chérie, allez vas-y. Oh. Écoute, c'était bien avec toi là, t'en fais pas. Je me décide quoi, Naobalayo et j'arrête avec Meta, Naobalayo quoi, hein? C'est bon chérie, allez, je vais porter mes chaussures. Valise dans le salon? C'est prêt. Ça va. Alors, tu ne me comprends pas? Non, je ne saurais pas.
Jenny. Banyama. Banyama. Banyama Rosen Tony Osanda. Hein Jenny? Jenny yo sama ele te. Ozo kolit. Ozo mama bezo le kananda kute. Jenny. Jenny pour ni ozo kola te Jenny. Hein? Dis-moi d'abord Michi. Voilà là. Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que c'est dis-moi? Yebisanga nanu. Jenny ozo yeba makambo ezana ndako awa. Eh? Papa na wachanga kimia te libale ezokufa na misu nanga na otala. Papa na yo awa naza so na kimia te. Libale ezokufa na misu nanga. Akezo nanga mwasi na yebi te auti wapi. Toza na kata ndako. Siko Jenny yo pe lukeninga problème. Ozaka mwana moko na zana na vie nanga. So komo bebisela nga su makamu na kata ndako no mwasi wana yeko bebisela nga makamu. Yo pe ko bebisela propre mwana nanga. Vraiment Jenny. Yebisanga na mezani. Maman nga pe na comprendre. Maman oza maman nanga na bombela ote. Maman Nana Zemi. Mame na kufi Jenny. Jenny obominga e. Maman na sali test. Maman na muke Nana Zemi. Jenny ya nani? Yebisanga. Jenny Zemi ya nani? Maman na oyeba te soki ya nani. Nazo mwana 12 copains na Facebook maman. Eh Jenny. Ba copains na nyonso Facebook ba yaki ba uti ba poto. Ya États-Unis tozaki na ye. Moka uti Belgique. Moka uti Suède. Mama. Mususu pa utaki Allemagne. Na mususu angwanzu pa yaki. Tozaki na bango ba uti dele mama sko na oyeba te soki ya nani. Jenny. Oza mayele te Jenny ya solo wana. Obangi même pas malade. Obangi te. Jenny, oyebi bisika bavandaka? Mama na yebi nanga te. Eh mwana. On a évité non c'est retrouver pété ça et nani maman non yeba na ngai. Jenny bomingai. Jenny ya solo. Mwana ngai ya mwasika moko. Obangi maladi te. Oyebi bisika mibali bavandaka te. Yo mwana moko, yo mutu moko mwasi moko. Obala Facebook. Mibali nyonso bazouta ba poto soki wapi soki Angola soki wapi mibali na yo Jenny. Obangi te. Yo moko bangi te mibali nyonso no kenda na bango pamba. Elo ni lelengisi mwana nga Facebook. Nini yango bakosi na moni pelo ba peso te pa nyonso dépendant na biso. Finalement nazoka moi Jenny. Mibali nyonso bino bolula na Facebook. Donc pona bino soka aza aye alingio na Facebook aza bien, aza normal. Jenny okomiti na Zemi. Zemi ezanga tata oyebi papa mwana te. Siko makambo nyonso oyo oh papa no sala. Oyebi ki opesi papa no raison? A cause raison. A profiter nango Jenny. Eh mwana opesi nga malili osaninga malili mwana Facebook ebomio. Yeba ke ndenge bomi vi na Facebook obomi nanga mama na ozaki na susi mama na ote. Ya pasi nyonso nga na ozoka na ndako Jenny ozaki na pasi na ngate ozaki na susi na ngate. Jenny. Facebook ememi mabe mama. Nandimi te mwasi oyo arezonaka. Alandika mobile ya Facebook ayena epe alobi bosele te loko te Jenny. Obite ba malade sebele to ngana ta sida. Il était beau qu'il s'en aille pour que les consolateurs se demeurent avec moi. Maintenant là je suis troublé, rempli de peur, viens consoler mon cœur. De sagesse et de force, l'esprit d'amour et de révélation, révèle-moi ta merveilleuse présence, fais-moi grandir dans ta connaissance et instruis-moi pour que je vive chaque jour une véritable relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Je ne que toi, Esprit de Dieu, je veux être scellé par toi, Esprit de Dieu. Acquérir une connaissance de toi. Oh cher Saint-Esprit, je ne que toi. Tu possèdes tous les attributs divins. L'Esprit de Dieu.
Tout-Puissant, tu es l'esprit de sainteté. Il m'est important d'être conscient de la sainteté du Saint-Esprit qui me sanctifie par ta présence. Sanctifie-moi par ta présence, l'esprit de force. Tu es la force, à cause de cela je fléchis les genoux devant le Père. L'esprit de la révélation. C'est toi qui sondes les profondeurs, les pensées de Dieu. Parle-toi. Pasteur, naza na passe na motema. Nazokoka lisusu te. Mobali oyo ya ngai pasteur akenda kolinga mwasi soki libanda aya na ye na ndako. Pasteur nazokoka te. Pasteur nayoka baloba soki moto akimeli pa Nzambe batika Nzambe batikaka ye te. Pasteur bozotala nga ndenge nazokufa boye na ndako na nga kimi ezaka so te. Nga na mobali na nga tosala séparation de corps. Donc nakoma kovandaka na ndako pasteur eza kaka po nga na mobali na nga tosalisa mbongo tosomba lopango tosomba biloko oyo bozomona. Na makasi na nga mo pasteur nazokoka lisu te. Elongo mobali na nga nakomi susu epa mwana azolinga zemi na mibali ya Facebook pasteur. Azoyeba tata mwana te bisika mibali bavandaka yebi te pasteur na ngai bosunga ngai botikanga boye te pasteur. Et puis pasteur naza na posa koperdre libala na nga te na bala na dingi po to divorce te pasteur posambela mpo na ngai pasteur na ngai. Maman Nzamba pambola yo abona ndenge obengi biso pona koyeba na kopartager na biso ba problème na yo. Eloko liboso na koloba na maman kolelezaka solution te. Maman Dinana. Maman calme. Je crois que le Seigneur en sait quelque chose. OK. Merci maman. Maman tozotanga ba verset mibale na psaume okotika la pe kotanga yango eza psaume oyebi psaume 121 à partir à verset 1 nazotanga na version Semeur. Bible oyebisi biso boye maman. Je lève les yeux vers les monts, c'est-à-dire vers Bangomba. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, les gardiens d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant les jours, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de ton malheur. Il gardera ta vie. Le verset 8, l'Éternel veillera sur toi de ton départ et de ton retour, de maintenant à jamais. Deuxièmement, maman, pour la Facebook, eh bien, ngapi naza na compte Facebook. Mais nga na utilisaka ngo pour na ba relation nyonso ya kala, ba ami et na évangélisaka nango parce que mon monde ezo évoluer, il faut qu'on évolue dans le monde pour na ko atteindre bato mususu. Mais ce qui est bizarre est que nous ici au Congo, bato zo ko utiliser surtout ba noir na ndenge ya mabe. Tala lelo ndenge bato zo utiliser ngo pour na ko boma mabala bato. Kokota makama kima makangu, ba makambo ebele. Mais en réalité Facebook eza mabete. Mais utilisation nango nde komi mabe. Évangéliste la gloire. Oui, merci pasteur. Maman Dinana. Par conviction nangai. Ba blog ba Facebook wana, je n'aime pas. Et détruire ma bala et baby si ba jeune fille, moi je n'aime pas. Nous t'auridons la prière, mais je vais te conseiller d'abandonner blog ba Facebook. Moi jusqu'à aujourd'hui na kota blog wana te. Je ne suis pas convaincu. Jamais nous, lorsque nous servons le Seigneur, nous devons faire la part des choses. Discerner les choses présentes qui ne donnent pas gloire à Dieu, nous ne pouvons pas y adhérer. Surtout bien basta ma balle. Beaucoup tableau qu'on a été. Coco tate, soko ta bima maman dinana. C'est pas bon pasteur. Hein? OK. Merci beaucoup. Chacun a son avis. Dieu soit loué. Tozo bondela. Ote nzambe na biso za malamu. Et loko moko le kinzambe na makasi pe na nguye ezalité.
po ete nzambe na biso aza na makoki likolo na nyonso. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah mais toi ça quand même, toi quand même Nanzela te. C'est quoi ça? Tokomi wapi? Bouti toi quand même libanda te. Maman, depuis quand batu bazo kota na ndako yo, biso toyebi te. Hein? Eh maman, nga pona le yamba ba visiteur na ndako na ifona tout na posa na. Vandanye. Maman, webi ndako pour ton information, cette maison m'appartient. Ah bon? Oui. Ndako yoko ngande muno konzango avant muta kota toi bima il faut na yeba pour nous surveiller ba entraîner son ba sortir qui na princesse madame yoko tutoyo kinga et puis au moins de chema colono a eza mbano suka depuis ba bota yo na vie tiens ozanani nani hein au continent ndako princesse elle est la maîtresse de cette maison avant kota faut aussi la permission na ye. C'est bon, Monique, qui va manger. Oui, mais tu demandes. Bah, escroc modèle, au costo qu'on s'aille, alors on y a. On y a bis na tcheli au moins l'os, on a tcheli au moins fou. Maman, calmez-vous, calmez-vous. Maman, sortez. Papa, au juste c'est quoi? C'est ce que tu vois? Au juste c'est quoi? Oh, mais chérie, j'ai entendu cette femme dire à ces gens de venir me violer. Est-ce que tu comprends ça, chérie? Pourquoi me violer? Moi, je ne t'ai pas épousé. C'est toi qui m'avais épousé. Ça n'est rien. Pas jusque-là. Pas jusque-là. Vraiment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. C'est ça. Ça n'est pas vrai. Calmez-vous, calmez-vous. Qui sont ces gens? C'est notre pasteur, Obosani. C'est votre quoi? Dingy pasteur. Et qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai entendu cette femme dire à ce type de me violer. Maman, tika lokuta. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Enfin, nous sommes venus parce Papa, que... depuis quand tu es violeur? Je ne suis pas un violeur, je ne serai jamais un violeur. Donc tu vas commencer par ma femme, elle sera la première. Ah, ce n'est même pas ça. Donc, vous êtes en train d'organiser votre cabale pour violer ma femme en complicité avec ma fille. Non, non. Non, papa. Dehors! Dingy! J'ai dit dehors! Monsieur! Dingy! Papa, dis-moi bien au béto. Ah, dis-moi non! Que Dieu vous bénisse. Non, tu es un menteur. Tu m'as fait le nom, ce nom-là. Tu es venu me violer. Tu ne m'auras pas, je suis fidèle à mon mari. Hein. Tu ne m'auras pas. Madame, moi je ne t'ai pas arraché ton mari. Ton mari est venu vers moi parce que tu es incapable. Mais n'envoie pas des gens me violer. J'ai beaucoup traîné avec Jaza. Dans l'école, toi, ça va? Ça évolue bien? Marina, à l'école, ça va? Oui, ça va, mais Brian, il a fait des bêtises à l'école. C'est vrai, Brian? Non. Mais c'est quoi? Je sais pas. Mais toi, t'as fait des bêtises? Non. Faut pas blaguer, hein? Je vais voir vos comptes tout à l'heure. Oyo tada lela kukanga mapume na papa André mwana ni chomba zozwa moto. Ça va Brian? Oui. Yo jeune au bad basimba teka yo moko. Toi tu donnes aux autres qui jouent aussi? Faut partager. Meta, écoute-moi. Je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Tu gueules un bien. Qu'est-ce que tu as dit à papa? Rien dit. Ben c'est qui alors? C'est toi Marina? Non, c'est pas moi. Et c'est qui? Je sais pas. Ce n'est pas le problème des enfants. Ce n'est pas les problèmes des enfants. Meta, ce n'est pas les problèmes des enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a chérie? Marina, vous pouvez aller dans la chambre s'il te plaît? Reine, je viens, d'accord? Allez-y. Elle est où Juliana? Je ne l'ai pas vue. Juliana est où? Vas-y. Et Juliana, elle dort? Oui.
Papa, pourquoi mon nini? Vous avez un bafandi, vous avez un boy. Tendez, mais t'as eu qui trop. Non, non, non. Mais t'as naïbi n'a eu qui trop. N'est la boutique chasse n'a eu trop sur toi. Naïbi. N'a pas comportement, n'a pas banni. Mais écoute-moi, je vais te dire une chose. Je ne veux plus de ces mariages. La ligne n'a pas soutenu. C'est une blague ça. La blague, on sait ça. Le bien que l'on a besoin de ça. Ouais, fais ta vie. Ça la vie, on appelle ça la vie. T'es sérieux? Nayoki trop, Nasi Mananga Yawa, Nayoki. Yogumo Kotsami Bangi Nanga. Ça va blague, t'es sérieux? Et après tout ce temps de mariage, Bana tout ce beau Tibo et Caleb. Oh. Mais t'as Nayoki trop. Nayoki trop. Caleb. Oyoki Nini. Oyoki Nini. Moi, je crois que donc j'en ai marre quoi. Donc on va voir et puis carrément. Mais tu n'as pas na okas batika na bano ah tu n'as pas na osoki nani ngo na sa makamni nga sa kana za na bano ah. Oyo ke mikolo na osakati na obi mapete siko na sali nini. Okosi ngelo na sali Caleb. Écoute Meta, na yoki déjà, na yebi na va na photo, na ba preuve. Il y a moto yo mai ko fréquenter na simananga ngana na kishasa na obundana oyebi ba difficulté ni ngana kutena na kishasa te oyebi ko tuté oyebi nani ba difficulté ngana kutena Caleb ba lesu eloko musolo ke ndako sala entreprise ke ndako créer ozonia opesa ngata compte rendu na moté oké kishasa ozongi ngana mo divorce na monoko beta ba ben toxique ou kuno tonine Caleb. Explique-moi Caleb, non constituer au place nyozate, non qu'est-ce qu'il y a au juste, non comprendre et l'autre côté. Tu peux me dire au pesangata contre ne fils que contre rendu, il y a makambo que non ça na Kinshasa. Mais t'en fais ça contre rendu parce que moi et toi c'est fini. Na lingi souté ça la vie na yo. Oh non ça vie non ça ngoka na yoti. Parce que tout le monde est pour les meilleurs et pour les pires jusqu'à ce que la mort nous sépare. Wapi mort ngo ingi kabla sosiko. Obosani. Makambo loba ko bosani. Hein? Papa, laisse-moi. Nzambe oli kambu. Caleb. Oza muntu kaka? Papa. Papa Brian. Dans beta yo. Quoi? Un téléphone comme ça. Pense. Donc, Yombango Kimi n'a plongé qui était au bête la kitty. Ah, on a téléphone là. Regarde, ma bête est un Kimi. Ma bête qui protège. Oh, moi, le blanc, c'est pour les hommes. Basse, c'est ça pour la basse. On a mis d'Asia, la voiture, la photo, ma tante, la babia, la petite rabonnette de prise, ma moussisou. Mon logo et permet à Bisso de garder même bas. Mais là, surtout si on a Congo, tout le monde. Nous avons mis des zadars, nous avons battu mon beau qui a tout regardé toujours là-dessus. Tous a toujours à contact. Tout le monde. Et ça, on a sur la bâtisse une jour. 20 jours à battre, tous a toujours sur la nene, une santé, bah, Mike, le camp va te biler tout ce cap. Mais c'est mes téléphones. Moi, ce qu'on a le bien. Moi, ce que c'est les armes à payer. Hein? Busco o lenga pana suiza mabete Facebook en ndolo so ko tiki téléphone non tout ce qu'on entre soi et mon système mobile toi kana mutazate so malika ans vraiment confie ces athées yus ba kisinjo akishino rave adam mutaye bani ah il puisse dire comment vie bola ans vous êtes responsable père des enfants
mari d'une femme donc au gara kopio la ka mobali ata change ata ya courant pamba ans futara te téléphone boya na somba nous na futara abonnement na moto so so dire que zone c'est siko na mitri que zone na free au suka wapi tabet na mama na somba oboka na ngai na mama na somba tabet na ngai comment ya yo na simati déjà kutuko donc quand tu contrat il y a abonnement il y a free one oh quand tu contrat free quand tu peux contrat boling mais maintenant on peut ça en assis nous avons mais je me demande à faire dans Facebook on peut s'abonner à Facebook mami donne ton compte à malini bona quand on va zana que oh quoi t'en piote je m'en fous à ce qu'il est mami yo que c'est aussi me la mi mokili mi bala mokili les goûts et tes couleurs se distribuent pas ah oui comment est trop bien on peut ça à 500 mètres 100 mètres mais trop à 1000 mètres mami fais ça à 1000 na zabu tunapala kakini na bandana moga ra pour la kiki kolea de combien de mètres mon mètre calcul on peut ça 1000 mètres là sur un sio 500 mètres là moki 1000 mètres en ce moment yo est-ce que c'est belle est-ce que c'est belle terre eh tu peux que ça quelqu'un a craqué dans la prison yo ko ans na craqué la prison on sait la ngani na ole deo mami amo lobi trop na yo ki côté obimi lobi trop o panzanga sa mon parti par na tambola bo na sombela ke bilamba na salela ke bo mami na mbala so bater kangela bilamba na cha bilamba 3 jours na valise na 3 jours na songa mais moi de somba ke on so de me ke bon il doit se mettre bilamba quand il y a bilamba fiant avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois te courir après dans la rue ou quoi? Merde! Dada! Tu as un problème? Tom ne peut pas te quitter? Mais je ne te veux plus, Laurent, quitte-moi! Dada! Je ne te veux plus, quitte-moi! Oui, j'ai un problème. C'est là mon problème. Là ton problème. Si je comprends bien, tu as un problème de cœur. Mais je t'informe quelque chose, Laurent. Je ne suis pas docteur. Hein? Va te faire soigner, c'est tout, n'en parle plus. Dada. Va voir un médecin, c'est quoi? Chérie, baby, mon amour, écoute. Baby, mon amour, écoute très bien. Je t'aime. Baby, je sais que tu es enceinte. Je le sais. Ah bon? Tu es au courant? Mais je t'aime comme ça. J'accepte. C'est comme ça. Un peu part, je t'écoute. Chérie, pourquoi tu me fais ça? Mais parce que je t'aime pas. Dawako ndio yokutanga na hizo fumati ansi mama na préféré que tu anse ata bakuda ngazo changer azongela bona ndako alala ka buzola ne bola mka mami na lalite mikolo nyonso zomona ngako donc tom so moni ngata na maquillage na tia on kapo bat bakon na meta nini milo kale bosse na divorce quoi les hommes sont méchants. Divorce, quand on va calculer non à tel l'autre nga malgré ba ba ndé mon qu'il est ba ko ba sa poto mami tozana yo dinga comment je vis avec Caleb na ki poto le bilangi l'autre na moi sina katanda kuna ngai na ki pa mobile na prena soin mobile na ngai makam tondolo bakaya mo ya Facebook Caleb akami ki chassa mami Caleb ba ngate
sur la tina bouton na WhatsApp na 1h du matin sur la nani na vai bien commence au climat à 2h du matin 3h du matin azu moi c'est moi son nini kengani to bwana toni po même la poto to bakena ka kisha so albaka ke to na procédure à divorce na moi sina to kabwana to botaka bana ya na sai kala ni pour na mérite o ngaza to fana na yo ana mina fana na kala neni na ata na discussion na discussion sur la commission la kala tina mona ke kala bozo mukana na simana na tiko lo motna kala tina même pas pour le bedanga et le côté non ta bolingo na na mobile na non ta bolingo papa bana mobile na ngai do mobile na ngai liboso na iba na fina ngai baletse ni kala na nani ne kisha sa mami kale ba okende ngai mami kale ba okende na ukate na zabwe kale ba okende na ukukate mami na ukuka na ngate na ukuko vivre na mona bana te mami na se kale nini na fana na kale ne mo se fana na ukuka mona kale tenza me Facebook yo kuluka nini ona foi na nzambe mami ni bala ngezo kufa ni bala zo kende kale ba zo kende fautif ta meta kale bazo insiste to comme tola mgazolo balanga kazo betela même bisolo fia mo sobela kina bazo sola na viber comment so bisara na peut so sara on ndeye kale ba changer profil à WhatsApp avec ba te ngana za numéro ne parce que la bible téléphone na ngai te mami donc ma téléphone na sur ma bible téléphone na on l'action moi kale profil mina che ya sarango maman non pas jusque là je te jure sur la tête de mes enfants sur la tête de mes enfants Karina zo ba no vérité non mais calme-toi non mais évitez la biso moi poto mibali ya poto ya biso non mon sang elle te fait tout mais tout d'accepter qu'est-ce qu'ils vont chercher les hommes ils cherchent quoi ces hommes hein ça on va tirer les na monde molile au but ça foi na ngato na ni sala maza ko solo to za demonzambe et on faire couler balarme non bon c'est la base dramatica il y aura une solution arrête de pleurer pleurer c'est pas une solution c'est vrai aussi que c'est des fleurs en pleurant mais Meta regarde les enfants Meta écoute c'est vrai on va la au divorce je préfère ta vie na vie couple na vie na vie non Meta calme-toi yo ko vie couple na un selo toi tu crois que c'est les plus sains ou les plus bons mais pire il est plus pire que ça on est en Belgique à danser 40 na France on n'en parle même pas dans chaque ville dans le département surtout en Sanabasi dernièrement on s'est effrayé par erreur na kota donc c'est que ceux qui 5 minutes na 4 mais maram na monde qui c'est que j'ai vu et les posters Meta au support en moté n'avons pas qu'un sport mais on peut bon se balader mon candé mais en tout cas du côté vie sentimentale je te jure hein, je ressens plus rien je vais remonter parce que Meta n'habite sur Facebook pour détruire ma balle na biso non il batté mon Facebook à Facebook pour les alliés à rencontre et comme nous sommes tout mon kala beaucoup de temps ensemble par rapport à combo de beaucoup se retrouver mais le comment ben comment ce qui a un profil mais qui toque sur maman demande d'amis en plus tout ça quand ça profil mais ça on paye parce que peut-être que ça canne ba on a mais comment on va faire Facebook je suis pas là pour buzoba tout ça quand ça profil au bon niveau ce qui toque à bido aller ce qui n'a un dossier ce qui a ça que t'as l'école c'est pas ça ce qui a des ce qui a gagné mais à masquer caca mais t'as mal là ma chérie mais le jus tu es pas sous comme t'es mon moto et lequel hein Mike mais t'as Mike hein mamie suyoté Meta mais le Mike ok arrête de pleurer s'il te plaît ah